kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu tolandi mate na biso nanda kwa nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde bilei na biso bomoi bapesi biso yango nde pezali kobatela biso tango nyonso ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tozali kolanda kaka maloba ya tata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu Mkiangani matite ya koko soki emonani elakisi ete zando ekomi pene zando na biso bandimi zando nini yango bilaka efokara ezamboye papa Simo Kimbangu Mkiangani nazali koloba tozali koloba te azoloba toyoki matei na biso na ndako ya Nzambe tolandaki mpe maloba ya papa Mfumwandongo papa Liangenda Kontima lobi mardi na rencontre donc yango tozali bana nde ya mapamboli ndenge tata molimo santu papa Simo Kimbangu Mkiangani azali nde kokebisa biso solo tozali komona ete azali lisusu na reporte lobi de rencontre message ya papa Liangenda alobaki ete bato ya ndenge na ndenge bakoya na Yelusalemi koluka soki baye koluka bakozwa bongo biso soki toza kaka na distraction wana tokozala na mpasi eza boye te distraction elakisi ete ntango bazali kotinda biso na kati na mabondeli mpe misala tokangama na makambo wana me soki distraction te tozokipe susu mabondeli te misala tozosalaka na bongo ekozala na biso mpasi nzoka nde zando na biso ekomi pene yango lelo ezali mercredi ndenge tolandi programme na biso na ntina na misala mercredi ezalaka nde misala ya lingomba mpe tata mokonzi ya bule azalaka na repo limoi ye moko abengi yo wana problème ezali te kasi na yo moko eketivi lelo mercredi nakende epai tata mokonzi ya bule ayamba ngai wana ezalaka na biso mpasi na biso bandimi soki ye moko abengisi yo yaka ana ntango wana nde malamu yango nde tolandaka malako ndenge tata mokonzi ya bule azali nde kosengela biso tosilisi bokongo tata mwana mpe molimo santu amen.